Lelo yo sokota na pasi kwenda lengena yengeta saraka nini mimi wana muke ye wana kama mtaya pasa like sabiso pasi na pasi nini na ukenda kana ndakwa mtute kasi batu wana pandengi bayini ngai mukama kumumana ya bamba kumumana Bandeko Balandi, merci pour tous se retrouver ici sous Lelo. Dans le cadre de l'émission de Tribune spéciale la fois passée, tous les gens qui ont tous ceux qui ont la réconciliation. Kasi Lelo toye pour tous ceux qui ont Italie, la prophétie, il y a Papa Diangenda Kuntima. Il y a solo Papa Diangenda Kuntima. Mon ami Sato Papa Simon Kimbangu. Mokambi ya liboso ya église kimbangiste, premier chef spirituel de l'église kimbangiste. Alobaki makambo ebele, asakolaki makambo ebele. Mingi ese salami, mingi pena ne salamité. Il est difficile pour nato lobela ba prophétie na enyo sokasi. Peut-être mi balé mi sato mine mi tano na émission lelo to komeka ko aborder yango pour totala par rapport à ngongao to komi tango to komi na ba réalité oyo tozo vivre lelo. Par rapport au yoye à Sakolaki, il y a de cela plusieurs années. Il y a un plateau, les lots, tous les Nazanga Moté, toujours comme d'habitude, tous les Bandeko, tous les Papa Kiwa Simo, puis tous les Papa Marc Mukaba, et Longo na bango mi balé neto sola les sous neto lobi na o Italie ba prophétie il y a Papa Diangenda Kuntima. Papa Simon Mbote na Mbote Papa Fora. Papa Marc Mbote na Mbote Papa Fora. Merci. Motura nga yambo ezali na rotuna bino Papa Simon na circonstance nini oyebanaki na Papa Diangenda so ko yebisa biso. Bon, il y a difficile à répondre d'emblée comme ça, mais na rekoloba d'abord ngana ali fruit ya kimbangisme. C'est-à-dire maman nangai a betaki 7 ans botakate, mais grâce au kimbangisme maman nanga aboti. Papa nanga zai prêtre catholique, il y a même promotion na Monseigneur Moké, na abandonné sultan pour asa la politique. Donc à partir de yango, il y a kobota manabiso ndeto découvrir le kimbangisme. Et pour découvrir papa, donc zai banamike, papa ko kene l'église il y a Saint-Pédis ko prier en tant que catholique, mais il nous permettait d'aller à Mukoto, tokuta na Papa Diangenda. Donc dès le bas âge na eba Papa Diangenda. Mais Papa Simon limbisa mais quand il y a un bon, au lobby où elle fruit à Kimbangis, maman elle a qui Kimbangis, au botami 7 ans après maman a roboté, bon, le rôle à Zaïka Kimbangis, c'est on a botami Kimbangis, au moins histoire maman Zaraki, monitrice catholique, fervente catholique, donc, mais a abandonné le catholicisme pour devenir Kimbangis, c'est pour un miracle wana. Oyo bat babandai ko sekaye a botakate, mais grâce au Kimbangisme, maman boti à partir il y a Papa Kulutu Rabiso, Oyo, Papa Mutumosi, Oya Tata Yawane. Donc il y a une relégation à Zongi, va imposer mais Mama Boti. Mais, Nagina Loba plus na Papa Diangenda. Moi, anecdote, moi, Mouké Ali, na 10 ans, il y a un cercle d'étudiants qui m'enlissent. Là, je peux dire comment j'ai pu découvrir Papa Diangenda. La Pessika, histoire moko, il y a tant d'autres menaces, histoire moko. 10 ans, il y a un cercle des étudiants qui m'enlissent. Tokei, Tokei, Tika, ma fleur, na Mukoto. Toko, ma bobalobi, papa Ali malade. Banda Kotanda, quoi, s'est confiné dans la chambre à Obimate. Mais maman, lobi, na biso, Boziana, na Mekana, Tata, Rabino, on a sima cuisine, Natala, Soa, Koiko, Bibi. Voilà, maman Bibi. Maman Bibi. Évidemment, derrière, côté cuisine, Zaraki, Total Muketa lobi papa lobi azoya kobima papa zobima zogumba ma ogumba besoin donc zomona ça na passe mais tant que papa bimi afandi ya biso biso a pesi biso mbote et lobi na biso lobi bolimbisanga nzoto ya malamu te mais en réalité na zaka malade penza te na kotaka na kati ya ndako pona tala ndenge nini na ko iko rapprocher et logo nyose ko za bénéfique pona batu pona mokili tout comme ya ko zongisa musika mabenyo sto ekoko yela mokili mais souci nange zo sala ngai et ali mutu mwinda zo comprendre importance ya koyia na biso kati ya mokili te
soki natali Israël, natali Libéria. Israël, il n'y a pas longtemps, si on compte le nombre d'années, il y a création par rapport à Libéria qui était un État indépendant depuis toujours. Natali écart il y a vie et ça la passe. Mais tu es obligé, il y a côté, poser à l'itokende. Mais tu es obligé à côté, kabiso to récupérer, puisse te constater, batumusu to kuti, tu as posé to récupérer, mais na volonté à vous récupérer. Alors, tu récupérer, voilà. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, papa, Azaï Moutoumousou, c'était vraiment un avatar. Et je peux me dire un extraterrestre. Azaï Moutamoukiliote. Voilà la moutoumousou. Merci papa Kiwa. Papa Marc, Bobele Moutounawana. Na circonstance nini au découvrir kito yeba kito yebanaki na papa Diangenda Kuntima. Merci mingi papa Afora. Ngai na bota mpe na lingomba ba parents bazalaki bakimbangiste. Je crois dans le solo oyo papa wa boti ngai akubetaka azalaki kimbangiste depuis 1961. Donc tant na ye ko botama déjà ba papa bazalaki na lingomba ba tambusi biso makamba lingomba mais ozokolaka o saisir nanu vraiment lingomba te. Naza komonaka papa Diangenda mais nazalaki ko banga nazalaki ko poussa pembeni na yete. Donc nazalaki komona yo ndire maboko na ye minene mutu munene makolo minene donc soki na komi libosa papa Fumalongo naza ko lenga. Alors maman nga nazalaki kotuna mais yo banga ka papa na bina monaka ye ndenge mususu. Mais na vraiment ko découvrir papa Diangenda à partir ya création Courant Ngilima. Ndenge tozalaki na maki na 1982 nous avons préparé l'examen d'état. Bon, nous avons des écoles différentes, et puis bon, à l'époque, qui sont gouverneur de la ville de Kinshasa, après que nous avons l'école, nous avons obligé de se réfugier sur le côté de Ngilima et pas de paroisse. Voilà, puisque l'école est à la paroisse. À l'époque, nous avons institut Ngilima. Donc, nous avons la paroisse. Alors, miracle, dans le 22 juin 1982, où il s'agit de Papa Fumalongo. En fait, miracle, une des mamans qui a la section pédagogie, dans la section littéraire. À fin de l'Iboso Boye, à Zakotanga, l'Iboso ya salle de classe, à Moni, soda Mikuse, Misatu Bimelier. Comme Bimelier Boye, à Moni Somo. Amoni somo na likambuana le basoda mikuse oyo mbala le sona mona bango côté le ma termine émotion wana a comprendre ta moni ban oyo ezaki na 3e rangée na suka ban yango moko elongo na libanda et koti na kata salle de classe et 8 rangées teke ko zonge passe zalaki alors moni yango somo abani ko zwa molimo abani ko biso makambo. Alors, comme nous avons dit, d'où est côté. Nous avons une délégation. Donc, comme on a papa Fumalongo, papa Diangenda, dans le centre d'accueil. Papa Diangenda, depuis date boye, nous avons vivre dans l'école, événement boye. Maman, quand on soit comme Limo, Azako Koyaka, Madobeso Bimaka, aussi le baka ngai papa Diangenda dans le biboye. Papa Diangenda mutuna yiko tra bina dans le biboye. Est-ce que zan dengi nango? Papa Diangenda a confirmé que oui, ils allaient ngai. Ils allaient ngai, papa nangaya poni bino pour bosale la ye. Ndé à partir à wana, ndé tobani ko approcher papa, alors na ko découvrir ce ko yo, le bi papa Simon ki wanenga lobi. Donc dans le bas, son habit qui n'a eu papa à 100%, on a pensé c'est une grande prétention, mais elle permet quand même de découvrir dimension sur papa Diangenda au Teba qui a voté, que c'est un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est difficile de comprendre ce qui a une relation avec papa Diangenda. Asa comme on a la musique, la télévision, à Kolobanaye, mais ce qui a approché au solo linaye, au yokiye, on peut sentir que c'est un homme qui avait toutes les dimensions. Il était omniscient, il était omnipotent, il était omniprésent et il connaissait tout. La mathématique, il vous explique.
histoire aza kopesa bino tina mozindo, c'est comme si en fait c'est lui qui a fait l'histoire. Donc science nyonso ayebaki yango, mais il était humble, il fallait qu'on approche yé pour découvrir yé. Voilà ndenge laki koyeba Papa Diangenda. Merci Papa Marc. Nalingai kotuna mutuna moko wana mais na bombi yango peut-être na suka. Papa Marc, Papa Diangenda ni tolobi alobaki makambo ebele. Oyo mingi tosi tomoni pe mingi nanu tomoni te. Mais tolanda nanu message na ye ya le 2 janvier 1992 ndenge s'adressaki na présentation de vœux ndenge solaki na bambuta ya Lingomba ba responsable ba mouvement bango banso ba ko présenter ba vœux et mukolo wana papa asoki maloba alobaki soki totali bobele la mobu wana nde tanto komi na juillet papa Mfumalongo atikaki biso tolanda na message wana o babengaka message testamentaire na tango kuya soko tozali lisusu na mokili te pamba te tozali koleka toyaki mobembo soko bokotuna mais papa tango alingaka kokufa alobaki nini botala kaka manso oyo nakulubaka na binu mokolo na mokolo lobi nalobaki mokolo mayenga nalobaki mokolo nyonso tu nakulubaka maoyo nakulubaka yango nde ezali ekangilo na biso bolingo mibeko misala ndenge na sina lobili tozali bapaya mokolo mosusu papa kuluta kokenda obe papa Mfumalongo obe papa Mfumambanza tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovwadi na binu bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na binu epai na biso boleisi biso bolatisi biso e bosali biyongo surtout ezalaki na biso mpusa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye ko souhaiter biso bonne année ya solo tondi bino botonde bandeko na ngai bazali te kasi tozali pamba te tozali moto moko ya solo tolandi Papa Diangenda na message wana auti kopesa biso Papa Marc nazongi pa na yo tolandi Papa Diangenda analyse nini okosala na maloba na ye wana ndenge olobi Papa Afora message wana tokobenga yango biso nyonso message testament nakozwa yango lokolo ezalaki résumé ya ba message nyonso oyo Papa Diangenda apesaki pendant depuis 1959 oyo a démissionnaki na l'État le 20 mai 1959 pour amipesa mobimba na musala ya église kimbangiste ti na 92 ezalaki en fait résumé de ba message na nyonso résumé en ce sens que alingaki na testament o atikaki biso a rappeler biso 3 éléments essentiels oyo na mona kata message wana élément liboso a rappeler biso à travers message wana mission ya kimbangisme. Mission kimbangisme c'est quoi? C'est qu'on réhabiliter l'homme noir et puis qu'on réconcilier homme noir na Nzambe. Pour na nini pamba c'est na Nzambe à partir de sumo basala kina bakoko na biso Adam na Ève. Deuxième élément important dans le message wana ezalaki rappel ya alliance entre biso bato mwindo na Simon Kimbangu à travers ba sacrifice oyo papa Simon Kimbangu asalaki na mokili et à travers ba sacrifice oyo ba papa Misato papa Kisolokele papa Dialungana na papa Diangenda basalaki na kata mokili. Et troisième élément message wana ezalaki pour beta sete na indépendance spirituelle oyo esengeli batu moindo to komanda yango yango no monaki na kata message wana papa anyongaki na komona te na kati ya conférence un politicien Zuma Loba asenga ete bon comme tous na conférence to benga ba français to benga ba américain ba belge ba ya basala ba témoin na kati ya conférence souveraine de to sa ko salaka papa atuni est-ce que tant bango basalaka o ya bango est-ce que babenga kabiso donc ezalaki mawepa ya papa que pendant tout ce temps l'homme noir ne comprend pas encore que Simon Kimbangu ayaki pa inaye pour être à redorer image naye à réhabiliter ye à zonga indépendant à comme au même pied d'égalité que l'homme noir et ça c'est vrai
comment expliquer notre team qu'on a le oyo Union africaine oyo ezali koloni ba état africain ezali ko continuer qu'on soit aide ya Union européenne. Comment expliquer siège ya Union africaine Chine eya etongela biso. Son alandi budget en gros c'est à peu près dans les 54 millions de dollars au batonga qui immeuble ya Union africaine enfin nouvel immeuble ya Union africaine. Mais les 53 pays africains, ceux pays africains pèsent 1 million. Est-ce que tu as ton immeuble wanate? Mais tu sens que jusqu'à présent toujours un lien wana que sans l'homme blanc nous ne pouvons rien faire. Il y a un message wana papa betela kango c'était indépendance spirituelle, il y a homme noir, il y a un troisième élément le plus important message naïe. Voilà en résumé message wana ndenge ngai na mone la kayango. Merci papa Marc Mukaba tu y pas na yo papa kiwa obele motuna wana tozanango ya ko sala mo analyse na message wana ya papa ya le 2 janvier oyo apesaki liboso ya Mbuta 1992. Effectivement. Ngai na analyse nga je me dis c'est vrai ezala et testament. Après avoir enseigné na bakimbangi c'était pe na mokili mobimba puis enseignement papa ezali na portée moko national pe international. Et papa devrait partir ndenge na lobby pour na bango bazali na mission ya ko réhabiliter de papa Mukaba Otoloba l'homme noir. Pas ya ko seulement ko réhabiliter l'homme noir mais ya ko émanciper l'homme de telle sorte que mutoye ba que oyo ali mopanzi na ye ali ndeko na ye et que nzamba keli bango ndenge moko atali loposote atali mbokate mais pona ye ali moto ali ndeko na ye na message à papa ya testament wana soko tali yango okomona hein papa lobeli bakibangisi voilà ngala kobi kokende mais bino boziba enseignement nyos tout et tamboli na bino kozala ndenge nini puis c'est na pesi bino nyos tout ko sala que moto moindo azonga la place na ye a garder azwa tête ya nini donc azana leadership ya mokili quoi diriger mokili puisque yango ndem te kozala et ali parmi l'objectif ya mission papa Simon Kibangu. Et deuxièmement le Lengenini a coquille qu'on s'est développé. Et troisièmement, s'il faut le dire, ou bien deuxièmement, je me dis, puis on a parlé, il y a Bakibangiste, mais on a parlé Sikoyo, pour la humanité tout entière. Au fait, le message à papa et Ali, à Lingia Lakisa, que pour qu'il y ait développement, il y a Moutou. On ne peut que passer dans 3 piliers. Contrairement la conception où il y a Mondele. Mondele à concevoir, puis c'était presque la même période. 92, au 78, on commence déjà à parler de développement durable. Le développement durable est fondé dans 3 piliers, est fondé dans le social, est fondé dans l'économie, est fondé dans l'environnement. Donc, ou écologie, entre guillemets écologie. Puis c'est écologie et elle est outil à l'environnement. Donc, on a 3 piliers. Mais papa dit dans le lobby, dans la liste, on a que pour que Moutou, de manière générale, à se développer, le Sengeli, Bolingo, Mibeko, Misala. Donc il y a résumé en un sens. Or la réalité aussi sur place au Tali, la conception, il y a développement durable. Puis c'est Mundela Salango toujours en faveur yaye. Tant à développer concept, c'est toujours en faveur yaye pour que l'homme noir articule toujours sima. Il n'arrivera jamais, ce que l'homme noir à prendre conscience à se développer. C'est ainsi que après ça qui dit douana. Ce qu'on l'a dit en Gomona, ils ont convergé au Tobenga na vision moko éco-spirituelle comme le pape à l'Obaki na l'île ya ouvrage na moko Laudato Si donc qui soit loué à lobby Mutusoki a eu conscience te il y a que prendre en considération ndeko na ye ka salami na lolenge ya tata Nzambe mutu a continuer toujours ko ça une vision more réductrice il y a développement quoi, c'est-à-dire il ne permettra pas à ndeko na ye ya ko se développer, d'où il faut d'abord prendre conscience que tata Nzambe ça exister et que sala ki mutu na lolenge na ye soka sala mutu na lolenge na ye mutu ayali Nzambe
esengeli ozwa ndeko na yo ndenge moko. Mais soki tokei na mozindo tozongi sur le plan interne, tant papa azopesa exemple wana lobi soki boana problème na ndako na bino esengeli tobenga bopaya alongo bosika po ya koteya yo. Donc esengeli aya koteya bino esengeli bofanda ensemble azoki kaya papa en tout cas ça c'est pas un problème. Donc c'est pour dire quoi? Bakimbangi c'est ndenge papa tikaki posa ya papa yali nini soki même likambo yali potata kei bana batikali soki likambo yali bana esengeli bafanda esika moko ba régler problème bango sur le plan interne et bi m'appelle libanda te. Donc ba ko régler problème na bango kaka na bolingo na mibeko pe na misala. Oh lelo yo to ko comprendre porter un message wana te. Ce n'est qu'avec le temps to moni ba retomber nango quoi. Est-ce que tu appliques kiango, tu appliques te la preuve pour certains, tu appliques pour d'autres, tu appliques la preuve. Aujourd'hui on est divisé. Papa Simon, yangwana peut-être Nelina Lobaboué. Natina na yango te yango toza na pasi obuye tozomona lelo mboka na biso 60 ans après ba indépendance ils ont décollé te izaka ya kotelema parce que papa lobi bolingo mibeko misala soki to tosi yango te pasi na biso osila te lelo 60 ans après ba indépendance pratiquement mboka ezo décollé te papa Simon. Mais c'est tout à fait normal. Alliance Soyo biso sala ki na tata Nzambe par les trichements ya papa Simon Kimbangu et sali que tous à l'échantillon moko représentatif oyo tokoki lelo ko sala tout pour mokili et décoller pour mokili ezwa vrai sens à développement. Mais aussi longtemps que na niveau na biso totika ko intérioriser yango correctement te passer ali et ce qui peut biso ba kimbangiste to arriver ko comprendre mission na biso te même il y a quoi assumer ma responsabilité na bisoté. Le monde ne pourra pas décoller, l'Afrique ne pourra pas décoller, le Congo, RD Congo ne pourra pas décoller de Togo Lobana. Pas ce que ça là. Yango aloba ina biso soki bokebite bako bamba bino mabanga. Tango ba doit comprendre que pasi oyo e ali na mboka na biso e ali ko na bino pamba te bino bozaki na mission ya ko sala tout pour moto moindo azwa place ya yambo sali yango te ba conséquences yango wana. Donc ce que concrètement, quelque part, tu arrives nanou yako sala ndenge sengelité. Entre nous, acceptons-le. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, est-ce que Congolais assez yebi que papa Simon Kimbangu ayaki ponaye nanute. Tu as toujours la vision vers l'extérieur. Même s'il faut l'éloyo, ça toyo karango, même sur le plan politique. Moutounio surtout, Soga Lingia Zobokonzi à l'Obiono, nous devrons partir vers les décideurs. La veille, il y a des élections. Il faut que les décideurs, il y a monde. Donc, ils avaient tendance toujours à rentrer vers l'extérieur pour chercher. Ils ont tendance. Vers l'extérieur pour puiser les conseils. Et les conseils, ils ont même les côté. Tina Mukola Lelo, ils ont même les côté. Mundele. Jamais, à quoi ça les locaux et qu'on a un intérêt à Moutoumouidou. Jamais. Et là, le discours est allé belé. Aujourd'hui, à Nicolas Sarkozy, lorsqu'il faisait comprendre à la France que ceux qui bomoni, toza, qu'on ça quelque chose vers l'Afrique, ne pensez pas y aller d'abord pour l'intérêt à l'Africain, c'est d'abord pour l'intérêt de la France. Jamais tu vas vers l'Afrique pour l'intérêt à l'Afrique. C'est grave. Voilà. Donc, nous devrons conclure. Aussi longtemps que l'homme noir, en général, hein, pour dire aussi les Kimbanguistes en particulier, n'ont pas compris l'importance de la mission Nabiso, toko tungi sa mutu muindu, katia mukili, à continuer à la précarité on a vie. Donc, tout tu es obligé de se soumettre à nous. Merci Papa Simon. Papa Marc, Namutuna on a été kotuno liboso, na monako uzwaki référence à la conférence nationale souveraine. Car la conférence nationale souveraine, on a tant que salami, na mboka na biso, papa jangi na lobagi loba moko, bisus, alobi, lokola bazo reconnaître traité, tata langai, nyon so ba kosala kuna 0 sur 0.
et surtout papa Kisologela azalaki a participé à la table ronde mais tant bazo retracer histoire ya mboka na conférence nationale souveraine ba ignorer yango yango na zonka na question na posa kido malheur na biso euti esika wana te. Merci papa Afora. Oh, il est la conférence nationale ezalaki en fait expression publique. Il y a rejet oh l'intellectuel africain en général et congolais en particulier, ou l'homme politique africain en général et congolais en particulier, basé en vis-à-vis de Simon Kimbangu. Et c'est là qu'il y a une expression. Donc, le col a français, mais c'est M. Djangenda, il a fait quelles études? Mais Simon Kimbangu, est-ce qu'il a fait la théologie? Complexe, il y a supériorité. Donc quand que français c'est ce que nous croyons intelligent, alors que ce n'est qu'une langue. De Tolobaka Congo, Tolobaka Swahili, Tolobaka Chuluba. Et c'est là qu'il y a une expression dans la conférence. Mende Zal Kambo, Banda Kala. Na sepele qui me kolomoko, de bonnes qui makasi. Il y a un certain docteur là, na retrouvé qui comme naie, docteur Kabe Yantamba Wandala. Ce monsieur-là a commis à l'objet que finalement, je me rends compte que le destin de la RDC est lié à l'histoire de Simon Kimbangu. Dans la publication, beaucoup de gens ont réagi. Parmi les réactions, il y a un professeur Makoso Manzinga, a applaudi. C'est la première fois un intellectuel congolais à reconnaître Valera Simon Kimbangu a créé un centre de développement de RDC et à travers RDC développement d'Afrique. Mais attaquer biso bakimbangiste. Alors mais nous sommes faut bakimbangiste. Soit bakimbangiste ba assimila discours à Simon Kimbangu te yangona ba se réfugier derrière fanfare kotama na fanfare soit bakimbangiste ne savent rien. Yango, merci papa pour l'émission na yo oyo pour répondre que non, nous savons et nous le disons et papa Djangenda le disait. Mais le problème est dans le but que complexe il y a niveau d'études atanga wapi asalani nango. Mais c'est vrai. Na ko betolo le solomoko papa Afora. Na 2013 na cadre de la fonction na zalaki nango toke mission na Ouagadougou, capitale à Burkina Faso. Toke kotala un des conseils na biso moko boye azalaki na Ouagadougou, mais c'est Kanzumba. Tant toke kotala hier a présenté biso na délégation zalaki wana bi voilà, ce sont les officiels congolais ba ina mission à Ouagadougou a présenté biso et topesi bato na pembote. Na kati bato wana mutu moko telemi un Burkinabé. Vous les Congolais, si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de vous Congolais. Pourquoi? Mais oui, Nzamba Pesibino Makoki Nyoso pour assurer le leadership en Afrique. Mais comment vous n'arrivez pas? Si l'Afrique a des problèmes, c'est à cause de vous Congolais. Nakanisi Balamoko, Papa Djangenda. En septembre 2016, à Bruxelles, tous en un restaurant, un hôtel, tous Zolia, le événement le cas qui Kinshasa et Rwanda. Tant que le président Kabila, il fallait faire un mandat hier, à la base que nous continuer, mon boulot c'est là qui Kinshasa, mon boulot. On est à Bruxelles, tout à l'heure en France 24. Dans un restaurant, tous en belé une centaine de personnes. Balamoko, un West Africain télémi. Alors si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause des deux pays. C'est l'Afrique qui ne se développe pas, c'est à cause des deux pays. Lesquels à répondre? Alors c'est la RDC et la Guinée. Pourquoi? Il y a musika nga musika donc il y a tellement ça kolobaka ngapi na fante zombelaka timi na kati ya restaurant na Tongo tozo ka déjeuner. Alors non, mais parce que Nzambe appelle ça toutes les matières premières du monde et ça dit concentré entre deux pays wana. RDC et Guinée. Tant que ces deux pays-là, vous avez la conscience dans le rôle de Bangote, l'Afrique ne va jamais développer. Donc, vous avez
et pas de biso bakimbangiste tout ça étranger na yango te toyebi yango papa Diangenda aloba yango échantillon wana azibiso bakimbangiste mais problème intellectuel tango to lobby est-ce que bayoka biso tango to lobaka est-ce que bayeka kotuna bolobaki boye pour ni bolobaki boye c'est ça le malheur de l'homme noir. Il y a un certain moment, il y a un Italien là, dans Bosnie comme on a hier, ayaki na Kinshasa awa, alobi voilà, c'est lui Jésus-Christ. Azako lakisa maboko na ye que voilà, batobola maboko ba stigmate, batobola maboko na ngai yango yo, ngai boye, mais tango ye na Kinshasa awa, Kinshasa e bukani ne stade. Batba ke kotala ye pona nini, ye incarnation ce qui est Jésus, azana ba stigmate. Parce que c'était un homme blanc, les gens ne se sont même pas posé de questions. Stade ezala qui plein. Bamona yeba pesa yembote parce que pesa yembote comme ça na ba stigmate ya Jésus aussi bénédiction. Mais ce qui peut le que noté papa Jalunga na kiangani aza nkolo Yesu. Oyo wana ya Palestine, hier botem susu na vous aussi et tina conseil que nous des églises ba bina bisa le bolongwa. Pas bonne bosa ko na ngosa di ba ni ba hérésie. Ba bengi bosa ba hérésie. Tout simplement parce qu'on a la peau noire. Mais d'autres se seraient posé la question, ah, mais quand tu bakimbangiste batanga bazali. Mais comment ils soutiennent cette thèse-là? Approchons-les, cherchons à creuser un peu yeba. Pourquoi ils continuent à dire ça? Est-ce que ça va fou? Baya ba creuser, ba yeba. Biso sarakate. Donc pour me résumer, Papa Fora, oh il y a une conférence nationale, et ça n'a aucun expression, il y a attitude des Congolais vis-à-vis du kimbangisme. C'est le rejet. Mais Papa Diangenda Lobaki, heureusement que vous avez déjà choisi votre chemin. Tôt ou tard, ils vont vous rejoindre. Et tout cela comme Koulouana. Merci Papa Marc Moukaba. Tout ça repousse na Papa Kiwa. Tout ça na place wana. Papa Diangenda Lobi, ceux qui va reconnaître Tata Nangaïté, conférence nationale souveraine 0 sur 0. Et le Romo école Makuna la quantité. Effectivement, peut tout le monde qui a to vivre yango. Tout à fait. Et tilelo to zalika ka ko tepa to zalika ko tepa Papa Simon. Tout à fait. C'est-à-dire le vrai problème est ali c'est suite il y a formatage, il y a intellectuel congolais. Mundele avant kende tant ba menace wana sala mo éveil wana ya conscience ezalaki tant Papa Simon Kimbangu a pessi message na ye. Certains intellectuels congolais ont compris. D'ailleurs, ce qu'on a dit au Roman, mingi, la gravité qui est autour, il y a papa qui sont locaux, papa Diangenda, pour koka, il y a une impulsion, il y a sur le plan politique. Kanza, papa Kanza, Kassavubu, ils étaient nombreux, même Lumumba, ils étaient tous nombreux. Ce qu'on a dit message à Bango, et ali teinté un message à papa Simon Kimbangu. Mais le vrai problème, c'est comme nous disons, enseignement, instruction, éducation, l'homme blanc avait tout élaboré de telle sorte que Totik à la plus valait Nabango. Et lors de la période de la colonisation, pour accéder à l'indépendance, tout le monde qui commence à Belgique. Mais il s'est fait que ce dans les pays africains surtout, les lots doivent aboutir dans l'île. C'est aussi une forme de nouvelle colonisation. C'est-à-dire que tu regardes aussi la France la rente coloniale. Va négocier malgré l'enseignement, va négocier à venir il y a des pays africains et aller toujours en faveur de l'homme blanc. L'homme blanc continue à dicter. L'homme blanc continue à imposer même à président africain. Ça c'est connu. Et ce qui peut au Tchemutu Makasi, l'obi nango ba longolio, ba Tchemutu mususu. Tu vois, bani na bolero, bani na elf, tout ça. Donc c'est pour dire que aussi longtemps que tu comprends le message à Papa Simon Kimbangu, tu es terrorisé en côté. Ndenge ba papa ba yaki ba yeba ko beta c'était pour na ba oyo, ba tikala ko mona Papa Simon Kimbangu te. Tu ko décoller te. Donc le Congo doit prendre conscience qu'il y a un message et aller ébeler dans le message, un message dans le sens que et aller ensemble un message où il y a Simon Kimbangu, où il y a Sengi, tozwa conscience que tu ali bato yambo, au tata Nzambe akelaki et que tu ali na pouvoir nyonso tu ya kozonga na place tabiso sur tout le plan. J'ai dit sur tout le plan.
ozwi baplan nyonso spirituel, politique, économique, social nyonso. Mais malheureusement, la conséquence c'est que ce que tali mutumwindu, surtout un Congolais, parler à Kimangisa au Sekayo, un Congolais, l'église Kimangisa s'est divisée, il trouve que c'est intéressant. Et Mingerota la paix, c'est un complot. Complot on est pas seulement sur le plan interne, même sur le plan extérieur. Puis c'est au beau sanate, Moukilezo Tambola dans un système. Et ce système, il y a des écosystèmes. L'écosystème, dans un écosystème spirituel, dans un écosystème religieux, il y a des gens qui luttent pour que l'église qui attique à toujours la division. Or, la réconciliation est importante. La réconciliation est importante de telle sorte que Bakimbangi se retrouver ensemble puis se considérer une certaine force. Namukolele to mona e bela ba fleuyo ezo la biso. Mais lelo yo papa tango akendaki pe atiki liloba. Alobi soki boyali na problème ezala ya ndenge nini. Bo fandi ayibisi bana na ye, soki bo fandi bino nyonso ensemble. Descendance na ye. Descendance na ye. Bakoko papa Simon Kimbangu. Bo sengi bokozwa yango. Bokozwa yango. Donc rien n'est tard. C'est-à-dire nous devrons prendre en considération la présence de Bakoko Simon Kimbangu qui constitue une certaine valeur, qui constitue patrimoine moko non négligeable pour la RD Congo. Ndenge toko mona ba diamant, toko mona ba or, toko mona ba coltan, mais to yeba que la famille Simon Kimbangu constitue une richesse inouïe. Toko sanate quel que soit subterfuge, il y a diable qui par moment crée une situation pour distraire le Congolais. La descendance de l'Obi et ali richesse Simon Kimbangu et ali richesse et nous devrons les capitaliser. Et dans le cas et si je dois ajouter encore, nous devrons faire tout pour que Basangana. Mais apparemment à niveau yabiso sur le plan interne, nous ne pouvons pas seulement dire que non complot la théorie à complot sur le plan interne. Il faut que chacun de nous apprenne conscience. Puisqu'il y a lobby, s'occuper de vie conscience et aller l'automo à qui sa programme naïe donc à s'imposer. Yango papa Charles Bengaka atterrissage forcé. Merci papa Simon, papa Marc Mukaba. Papa Diangenda ya solo alobaki mingi. Alobi lisusu mikolo ezali koya bokomona ndenge bibembe kokufa. Mais tokomi mpe na tango oyo soki totali na 21 ezalaki grippe espagnole oyo na histoire nango ekufaki ebele ya bato ekomaki ntina ba 50 millions de morts. Sikoyo na tango na biso tomoni coronavirus COVID-19 ndenge eza kosevi tomoni Europe awa na Afrique ba disposition ekomi kozwama mpona koluka ndenge nini tokoki kose komibatela na ntina na likambo wana. Estce eza na likambo moko te esengeli na biso kosala na ndenge oyo papa Diangenda apeselaki baprofesi na ye oyo tosali nano te? Oui, effectivement, merci papa Fora Namutune Otoni. C'est vraiment une question d'actualité. Papa Diangenda lobaki le Kambouana. Et aliaki ngo surtout na bateau yo bazana occultisme. Insistant que surtout na bateau yo ba miteka. C'est-à-dire que ozomona mutu azana mbongo yo envier mbongo na ye nzoka mbongo wana na sena ngo likambo ezali. Omoni mutu azana bokonzi munene nzoka na sima ya pouvoir na ye azana ba sciences occultes. Omoni mutu un grand professeur d'université ça quand le bin français Panzi sali au passé mais azana ce basement encore est occulte. Donc tous ces gens là bazali ko s'insérer na kati ya programme ya papa Simon Kimbangu te. Pour papa Simon Kimbangu idéologie na ye ezali contre ba Rose Croix, franc-maçonnerie, cancard, toutes les sciences occultes wana ezali contre idéologie ya papa Simon Kimbangu. Or la RDC étant les champs d'action na ba bilanga ya papa Simon Kimbangu akoki kosala programme na yete soki bato nyonso wana asokoli bango te. Mais solution c'est très simple, c'est qu'on renonce na biloko wana.
pendant qu'on mettre fin au coronavirus, la solution est très simple. Oui, scientifiquement, donc ça va produire des coquilles, ainsi de suite. Mais c'est le plan spirituel. Nous avons avoir des recours, voir des sorties aller. Papa Simon c'est Koya Komitika, dans le bota Simon Kimbangu. Puis c'est une richesse plus que diamant, plus que coltan, plus que or, oyo. Papa Simon Kimbangu a tika libiso. Mais le problème il y a Mutumoindo, c'est-à-dire que azana miso, mais azako monate. Azana matoyi, mais azali koyokate. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais papa alobaki yango. Mais ce n'est pas qu'il y a alobaki yango, il faut salamaka quand on pleure aux salamaka. Ce que c'est ressaisir. C'est comme la Bible le dit. Nzambe a sautaki, a fait a prometaki malheur de bata Ninive. Parce que vous allez kotambola malabouté. Mais dès que bata Ninive, baye ko se ressaisir. Nzamba sala kinini. Azom saki motema na esima. Ce que tangi na 2 Samuel 21, mais na Chronique 21, même ma. Tango David a tambola malamuté na miso Nzambe. Nzambe a pesaki punition. Mais tango David a lali na se a koyi na mabele, a late sacre. Nzambe a se ressaisir, miséricorde de s'allier à mettre fin na itumbo a pesaki pa ya bana Israël. Donc Dieu est miséricordieux. Donc on a besoin de kisi. Qui dit que qui sont au Kozwa et que si ça coronavirus dans 1 mois, dans 2 mois, déjà une pandémie wana et penser na mokili mobimba. Bon ça le vaccin combien? 20 milliards de vaccins pour atteindre le monde entier. Donc tous courir vers la catastrophe, ce qui nous a intervenir parce que la maladie est très sérieuse. L'humanité est aux abois. Et pour nous les chrétiens, les seuls secours comme le loyo et c'est les gars Nzambe. Et pour les kimbangistes, nous appelons tous ces gens-là à venir vers la famille sainte, la famille de Simon Kimbangu pour Basenga et tout comment le Kambo Ekosila. Merci papa Marc Mukaba, na moni anticipé nga déjà na motuna lenga ekopesa na papa Simon pour la kolobate. Est-ce que maintenant sikoyo to emonani te ya solo bolingo mibeko misala soki to tosi yango te passe na biso aussi la te. Donc piste à sortie ezaka wana papa Simon. Oui, c'est vrai. Papa Diangenda résumé qui tout oye a ko sala po apesa na biso pour permettre biso de se développer. Puis au-delà de ça, il y a le cercle où il y a chaque biso na kati nango pour éviter malheur nyos, pour éviter divagation nyos, to dérive nyos et sengeli to tika na kati cercle. Donc c'est vraiment le carré ou le cercle où sengeli biso to zala pour toute action où sengeli to développer na kati avec chose que je voudrais dire par rapport à papa Mukaba lobaki wana. Dans cette histoire il y a coronavirus, il y a certains intellectuels, professeurs blancs, pour la première fois, Moni Mindele Belé, va sensibiliser Bisso pour nous dire d'être prudent. Voilà, il y a ça. On est en train de développer la théorie qu'on appelle la théorie du complot. Oyo, et ça, s'est tramé où l'Occident, de manière générale, prépare qu'on raser, qu'on réduire le nombre, il y a l'homme noir ici sur Terre. Mais dans l'entretemps aussi, il faut tout ce qu'on appelle dimension Yalikambu sur le plan spirituel. Mabé, ce qui est sali yango, ndenge balobaka na principe écologique, le principe de la solidarité. Conséquence tango et ali nécessairement ko salama et sika o mabé salamité et ko ça même ailleurs. Et ce qui ailleurs, le la toile lié, balobi, tous les systèmes, tous les écosystèmes sont liés, c'est-à-dire il y a toujours une certaine complémentarité et ko zongela pe biso moko. Et na mokola lelo yo ezoluka zongela biso. C'est aussi la théorie à complot. Mais Mundele a préparé et l'eau pour décimer la race noire. Plus le nombre de races noires est augmenté, plus possibilité à lui, banani base à la soumis, nani nabiso, na présence nabiso. Donc partout l'homme noir va se mettre à quoi anéantir pratiquement la présence il y a Mundele. Puis c'est Mundele à zo nombre naie ça s'accroître les sous-mingités par rapport il y a Mutumwini. Donc d'où possibilité à lui. La crise au pays, l'homme noir arrivait à se développer. Or, ce qui est la prophétie, il papa Lobaki, la place il y a possibilité de suprématie sur le monde. Donc, d'où, il faut en nettoyer ça, l'assainissement. Il n'a pas besoin des occultistes.
il voudrait mettre son pouvoir, à imposer pouvoir, à implanter pouvoir ici sur terre, pour montrer au diable que et le ciel et la terre lui appartiennent. Lui n'était qu'un locataire, donc tout ce qui est occultisme, il faut qu'on tienne de côté. Et Dieu va raser. À régler ma compte, il y a certaines personnes qui ne voudraient pas se mettre sur le pas. Mais ce métier n'a pas, il y a beaucoup de gens qui cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi. Donc le reste est là, c'est cet avenir radieux où l'Afrique a besoin pour se décoller, où le Congo a besoin pour se décoller. Puis à l'objet d'Abisso, beaucoup de Kolongo, beaucoup de pays africains pour enseigner Bango ce qu'il faut pour que l'Afrique se décolle totalement. Merci papa Kiwa ya solo bandeko balandi tokomi ko benga pona kosukisa émission na biso kasi tokolandana no élément wana ya papa Diangenda oyo tolobeli oyo lobi ete bibembe ekozala ebele nde tomoni lelo coronavirus ebandi koboma bato somo ekoti bato bakomi kozala confiné tout ça mosali na nzambe amonaki yango kala pe alobelaki yango tolanda élément batata bamama bajeune tomipesa na bolingo na mikolo mikuya bakotala bato ndenge tokokufila nyenye pamba te tozali komiteka soko réussite ezali te yo moko okufi. Merci bandeko balandi na kanisi papa Kiwa tokomi na suka papa Marc Mukaba tokomi na suka poto conclure émission na biso tomoni tomeki ko survoler moi ba prophétie oyo papa Diangenda alobaki na biso et tomoni pe ba conséquences mosusu tozali ko subir lelo bilobani na suka oye sa bandeko balandi oyo balandi biso ba congolais tout comme baya mokili mobimba balandi biso na émission na biso lelo. Merci mingi papa Afora na mukuse na kusenga ba Kinois ba Congolais ba Africains bo approcher papa Diangenda bo landa ba message na ye bo meka ko yekola ngo penza bo komona yete a tracé déjà à venir il y a humanité à travers ba message na ye. Il avait déjà tout dit et surtout biso na RDC soki penza to yokela kiye to ko za niveau autosana ngo lelo te parce que RDC ezali vraiment le premier point na programme spirituel il y a papa Simon Kimbango ni ya papa na zubede papa na biso misato donc na sengi bato autolobi papa Fora tozuka ka 2 ou 3 prophéties et surtout bandi banda na 59 ezali ebele et chaque message na ye ezalaki na moi le kambo ezalaki ko bimisa ezali ebele moi to lobela nyonso na quelques minutes ezali te mais na sengi to mekanano ah bakimbangiste babombela biso makambo ah bino bakimbangiste bolo baka papa na mino zali nzambe bolo bini nango to bengi bino bolanda ba message ya papa Diangenda botuna bakimbangiste pesa na message ya papa Diangenda ya boye osana message pesa ngai nano moko nano na ndako na ye alanda ye ayoka soki bomone ete o tozali kolobela bino zali lokuta to zali solo bino boko sa conclusion voilà conclusion ngai yango wana. Merci papa Marc Mukaba papa Simon Kiwa tokomi na suka liloba na balandi biso pona kokokanisa oyo papa Diangenda alobaki na oyo tomoni lelo. Message à papa oyo alobi bibembe kolala bibembe belé. C'est vrai nali négativiste était mais j'ai dit au moins nous devrons nous préparer. Soika na nengo tozo sala totia elikete bato bakokufa ya mingi na mboka na biso. Na ali prophète à malheur te mais na lobby pour na ko éveiller conscience. D'abord il y a bakimbangiste biso to ali ba ko ouvrier oyo papa a bengi biso pour être to accomplir mission ana po eloko nyonso ebongaka eza na bato yo babandaka ngo ne bandeli et na sima ba pesi nzela. Donc il faut s'assumer toyeba ke la réconciliation et ali voix moko oyo tokoki ko s'en passer na ngote pour que le Congo ba congolais va aspirer quand même na bonheur, va aspirer quand même na paix, va aspirer na indépendance. Donc aussi longtemps que Togo s'entêter, Dieu va agir. Et tant qu'on agir, tu es baraké na processus wana, bato ebele bakotika pona bango.
Pour nous, les Congolais, il faut moins conscience là pour comprendre que tout ce qui est mauvais, aux chrétiens, aux musulmans, vous devrez savoir que l'église vous soumet au lobby, l'unique chose, ce qui principe c'est rallié, na bolingo, na mibeko, na misala na yo ba bonnes œuvres. Problème réalité, tu restes na schéma oyo, papa diagenda lobby, il y a crainte, il y a tata nzambe. Mais ce qu'on continue occultisme, au continue la pédophilie, au continue na biloko ndeto lobby ya nini ya gay, ya lesbienne, tout ça. Parce que nous avons vu les images par exemple en Italie. Oyo ba italien belé ba sangani, mais tala lelo yo ndenge ba aussi là. Donc na côté wana ndeto lobby, mabe et ali mabe il faut éviter yango pour ozala motoyo tata nzambe akoki kotika yo na programme na ye. Les gouvernants, il faut qu'ils prennent conscience. Il ne suffit pas de travailler pour le pays tout en restant dans l'occultisme. Oh, union soto est bien en occultisme. Ça, je l'ai dit, sans crainte, atika yango. Ce qui peut atiki yango te, côté tozo kende makamoyande mususu et bakope sabiso raison. Mais ce qui peut monani que conscience et alipi c'est bino de botamri samboka. Bon monique, boko revenir vers la progéniture. Il y a Simon Kimbangu. Revenez vers eux pour obtenir des conseils et pas, pourquoi pas pour obtenir une certaine assistance afin que payer à la sauver. Dans le cas contraire, voilà. Merci beaucoup Papa Kiwa, Bandego Landi, Nakanisi, Tokomina, Sukaya émission Nabiso, Tomegi Kolanda, moi Mouké, ba prophétie à Papa Diangenda. Ya solo et mon anité, Papa Diangenda Lobaki Nyoso. Alobaki vraiment Nyoso. Mingi tomoni, mingi pena tomoni te. Mais na étape to komina ngo lelo. Nenge to landi. Alobi na biso bolingo mibeko misala. Eko permettre biso to tombola mboka na biso. Alobi na biso ete to sala attention pambate. Soki to sala attention te mikolo ezali koya bibembe ko febele. Lelo to zali na tango maladie o pandémie eza ko terrasser mokili na biso. Nakanisi ba inviter nga balobi yango to approcher libote ya Simon Kimbangu. Tolanda bokabanité, tolanda crise te, mais tolanda ba prophétie ya Papa Diangenda. To approcher libote ya Simon Kimbangu, balakisa biso nzela, bakopesa biso voix oni tokoki kobimela. Ya solo Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu balobaki nyonso. Ba papa na biso misato balobaki tout. Biso kaka tozwa conscience nango. Congolais longola lolendo et comme moi ici comme côté mayele otuzozo ya bapaya ba magie biloko nyoso toko adop tuzokota na yango nezo tika biso kaka baumbu yango ezo tika biso baumbu toko koka kozwa indépendance te toki komisalela te tozonga na basenima ya nzambe oyo yaki kati na biso nde yango ekotombola biso na bino tokaboni pe tokutani mbala ya sima boboto bisika bozwami lelo yo Sokota na pasi kwenda Diangenda saraka nini mimi wana muke ye wana kama mtaya pasa like sabiso pasi na pasi nini na kana nenda kwa mtute kasi batu wana mdengi bayini ngai mukama kumana ya bamba kumana na ina